Karine Mokonzi m'a miné to le barrière internet au le lopé à sala que yo tonga balaga bien pour au vivant pe na kombo na ye page na yo et vivant na kombo na ye enfin boloba ki zemité mais aboti et à ta place ta ya bébé bomone pa ibakateli abotika lokola soso abotaka liki eza na trace te soki bolingi bozela tanga ko melisa botala soki akozala na bébé o azomela miliki ezobima na bassin na ye. Bon, on va se voir na combien de coups. Question on tourne non mami hein. Karine Mokonzi fait na tourner non. Oya ima mo bien. Oui, même soki azaki na zemi. Jour ali bosoka ka bakata ki zemi ekota ki yangwana. Mwana bota makaka na un coup. OK. Batunyo so yo kaka o ba sente ba yeko tika ye. Zakaka ku moko kaka. Dibe mpia na akoki koloba te ke musique ya Congo baza ko redémarrer yango. Eza o papa wemba loba bana fanya erreur moya ya grave. OK. Ka yebi mo wana te atuna biso. Donc abongisa français wana peut-être yebi signification nango te. Musique eza déjà démarré, c'est Kenda. Yesu kalinga redémarrer a réveillé que azala qui stationné quelque part. OK. Mais les gens qui étaient en route, et ils ont démarré déjà. Au moment où Bérère a boyé, à cause a retiré parole. Pour n'a fallu pas, donc, cause à la coute on a douté parce que approuva biso au contraire na Bercy na Paris. C'est simple comme bonjour. Pour fallu pas. Ah, c'est simple, facile. C'est facile. Bateau bako banga kobeta na stade. To pe ba revakango te. Follow baga Adolphe Dominguez. Ba Redi Amisi, ba Wazekwa, ba Manda, toko bakisi Ferré. Soko tche Ferré abeta na stade des martyrs. Bo tche pe ambulance à côté. Comment ça? Parce que eza po akwe ya kao. Parce que azana mesure te. Oyebi Emile alias. Alobi lobi na Hollanda la. Alobi awa. Ngana o reverser. Reverser? Abeta na café. Na café né. Bino abo benga kango ba bar. OK. Omoni place otoza awa. Eza 5 fois munene. OK. Na place wenge pusana to fanda beta. Ke ngana lo baka vérité. Na ebisho soka na okata mumi nanga. Soka servir nga bien te. Na ebisho que non maman au fouté. Alors, azo loba wa mais na nord. Loba nanga beta ka wapi. Zenith oyo héritier watana balingaka tia libaya. Malgré bazomba oyo ba combataba, ba tiaki désordre. Banani? Ba combatuvi, ba combataba. Aza na capacité wana te. Oboninga naza boye. So pesinga ujana ya 18 ya 20 ans. Na ko robeta d'écouter. Na obeta kama un coup na tikala nango. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux ça l'opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Sango malamu babombaka yango te, ça fait longtemps tobomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabison Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci de la confiance, considération, tant toujours vous avez pour s'abonner, pour commenter. Appel la vidéo, vous avez aimé l'information, toujours Dieu merci Mbadinga. Alors continuer pour faire sa émission 100% star. Le beau compagnie que Dieu merci Mbadinga Zanaye. Après qu'on route à la Suisse, précisément la continent Europe, les lots aux Alanais, sur le marbre belé. Mais tout ça merci à mon vieux Yves Pan, grâce à Monique. Dieu merci Mbadinga Zawa, na grand frère naïe, papa naïe, bon na galobara chaque fois, à tirer la page, Zoro Mabiala, visionnaire et news des stars, naïe ndé to sur la marme belé, bah question bien vous allez Dieu merci Mbadinga, ma réponse naïe, mais rien n'empêche que ça la analyse à propos de la question d'actualité. Merci à sponsor officiel, lui c'est Weya Lipa, les 3 femmes mobiles depuis Turquie, ou Azota Labiso. Si nous avons une fierté aujourd'hui à Paris, grâce à elle. Merci à toi Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis François, et à Dinamo Kabemba, la belle femme, elle c'est la lionne. Je viens de le dire, je suis avec Zoro Mabiala, visionnaire des news des stars. Page Oyo Lelo, sur le web news des stars, tu sais que
voyez, Facebook était au tel la page, comme je viens de le dire. Si nous avons même l'anga, il y a Montréal, on voit déjà Zoro Mabiala, à qui je dis bonjour, bonsoir Zoro Mabiala, en direct de Kinshasa, Moranayo. Bonsoir mon ami, bienvenue Bandinga, un ami de longue date qui n'est plus un ami, qui est devenu comme mon frère. Encore une fois, nous sommes en même plateau, malgré tout bagaraganganaye, mais après tout qui kosokosokola, tout a gagné quand même moral. Merci beaucoup. Premièrement, tout est rosé nous au Lobawa, naebi ke batu bileto ba mo bien, mbadinga so akuté sur na papa naye, grand frère naye. Lelo ba séjour na Kinshasa, okeyo e rozonga, température en mboko trouva on est. Alors, température en mboka ngana lobaka toujours Congo eza rabi. OK. Échangeaka nango te ezaka bongo. Mais sauf kaka ke na kati ya mboka ba climat ezalaka. Net biso to ba na 4 saisons. Awa toza na climat ya saison sèche, o to bengaka elanga. Changement kaka yango wana. Et autre changement encore oyo na moni, embouteillage est augmenté encore plus. OK. Et augmenté peut-être parce que Bamituka est comme sur belé, peut-être où Banzela est fermé, mais sinon, changement comme tel est en Angoté. Les Akaka Congo, Dengue Zalakanango. Le long c'est ça, Mikolo, tu traînes un slogan, moi, au papa chéri, Bina Damalobi, pour redémarrer le monde. Là, vous êtes conscient de dire que vous êtes convaincu, on peut dire, les lois va dire à papa chéri que la musique congolaise, ils ont redémarré au niveau Europe, dans le continent Oyoza. Non, papa chéri, c'est mon jeune frère. Nalingake trop. OK. Yaza idole ya papa Wemba Lenkuru. Donc abongisa français wana peut-être ayebi signification nangote. Nana ebité. Jibem Piana. Peut-être ayebi signification ya ko redémarrer. Alors, ce qui yaza ko redémarrer, ayebaka ke bateau yo ba démarrer déjà bazali wana. OK. Le temps ya redémarrer, bateau ba démarrer bango bazo kende. Alors hier à rejoindre, bango rejoindre, ah wana ça va. Mais pour dire que musique est allée stationner, non. Peut-être hier, mais musique déjà est allée en marche. OK. Wana yo contredit ba dire na hier. Oui. Sera hier baki. Signification et le royal lobby. Oui. Donc yo traité papa chéri, je peux dire ça comme Zoro Mabiala, inconscient et le royal lodaki. Inconscient. Et bien monsieur dans mon konanga aza inconscient. Mais comment tu peux dire ça à la télé qui est responsable, président ya Wenge, musique à 4x4 tout terrain et président ya Wenge, musique à BCBG, à Korozala est conscient, les logos ya la télévision, oh le bouger peut monter pour redémarrer. Mais écoute, d'abord, Aza ko humilier musique à Congo. C'est que musique à Congo est koufaki. Mais c'est ça que je demandais, tu es là, aux mouto, aux patron, comme je viens de le dire, dans débit nanga, visionnaire, il y a page. Il y a Facebook, les gens abonnés PBL, vous avez suivi News des Stars. Vous avez moto, vous avez des informations. Soit qui vous avez 7 ans, non, na lobby boy, bienvenue Badinga. Oui. Vous avez un problème où vous avez Jibem Piana. Ouais. Jibem Piana a coquille kolobate que musique ya Congo, baza ko redémarrer yango. Et ça, papa Wemba loba bana fanya erreur moya ya grave. OK. Et ça grave, ce qui a yebi mo wana te atuna biso. Yo na yebi kotanga olobaka français kitoko. OK. Bienvenue Badinga. Démarrer, na redémarrer. Et ça eloko moko. Démarrer, na redémarrer, c'est le moko te. Alors, musique ils a déjà démarré chez Kenda. Yesu kalinga redémarrer, arrivé c'est que Azala qui stationnait quelque part. OK. Mais les gens qui étaient en route, et ils ont démarré déjà. Au moment où Raboye, à cause de a retiré parole. Non, a retiré. Papa chéri, Jibem Piana. Que je suis son idole aussi. Parce que lui, il est l'idole de Papa Wemba. Tala. Il y a un idole à Papa Wemba, il y a un idole naïe. Nga idole naïe. OK. Au moment Redi Amis. Asalaka erreur moko, mais a retiré la parole wana. Alors erreur nini? Papa Wemba lobi, chege. Chance loko papa. Redi aye alobi, chege. Chance eza natina. Alors yo siko loba na ngai, yo oza mutamayele. Balobi chance eza eloko pamba parce que chance eza mupepe. OK. Wana selo papa Wemba explica. Soki chance eza natina. Mais les gens qui ont un avion, un avion, et tout le monde.
Alors chance eza mopepe eza eloko moko eza koflotte na mopepe soki ekomi wana osaisir okangi yango nde okomi na makambo. Ok. Alors toko lo bakredi amisi a retirer parole na ye. Chibe puis n'a pas ko ya retirer parce que musique ezaki stationné. Là tu proposes. Non, nazo proposer te. Nazo loba na ye. Ok. Soki ko proposer soki alingi mais nazo loba na ye asala yango. On doit revenir, tu es là avec nous. Merci à toi, à Merle Congo, mon ami depuis Françoana, les amis de Matata Pono depuis Paris, Fondation Merle Congo, je vous salue. Pourquoi pas à Maman Blandini Osango depuis Françoana, Fondation Ecrine. Merci d'être avec Dieu, merci Mbadinga. Lelo oyo zo mabia lozana Kishasa, na ya kana na place, na on hôtel la confrère na yo, au père lelo za mo pandisa moloko la yo. En tout cas, Krik wana et la Kisibiso niveau ya bino bovana en Europe, comment bolobara vérité, en tout cas lelo oyo grâce à ma vidéo wana et l'actif vraiment que comment boyebi pour transmettre un message. Lelo ofana na poto, histoire ou information, il y a projet, il y a concert, il y a wenge musique à maison mère. Ozalaka informé tant ba pesi biso projet ou bien ba benga ka ote ba bisote ke non zo mabia la pour qu'on puisse kosunga mboka na yo po yo zaka na page ozaka informé pona makambo ya wenge 4x4 ozaka informé nazaki informé na ndenge mususu na ndenge ke nasala promotion bafutanga. OK et le kaki na nzela ya marketable que je salue mon vieux azara biso mais ko informé comme tel il to jouer rôle moko boye. Ils ont ignoré Barkamba page, tout wana. Mais Marc Tabou abetaki c'était bon que la page wana quelque chose. OK. Pour ça là qui a une promotion, mais c'était pas que Mama Amadou hein. Amadou Jabir. Ah, c'est pas Amadou Jabir. Quand même là tu peux pas demander à Amadou hein. Non, c'est un grand homme hein, un grand monsieur. Ah oui, que je salue. Dans le rôle même lunettes pour un respect. OK. Il y a idéologie au Yazui parce que ça fait partir aussi du pays hein. Donc merci vraiment à Amadou Jabir na idée wana. Ce que vous sangisa sur les politiciens locaux la musique, vraiment bravo. Voilà, je t'ai pas contacté. Ouais. Tu Hollanda Jamaïca Samba au lelo azapé aza oyebi très bien mais oyebi Jamaïca Samba quand même. C'est un ancien collaborateur tango azalaka na Suisse. OK. To fandaka na Suisse, il y a fanda na Zurich. Nga nazo fanda na Lausanne. OK. Donc toyebani bien natango akoti makambo na ye ya PPRD, ya télé cinquantenaire. Télé 50. Télé 50 hein, télé 50. Donc non, ngali bato sa média. Même ba bébé tchanda ya média na yebi bango. Donc mutakobo sa Jean-Marie Kasamba azate. Lelo tango talaka musala o Jean-Marie Kasamba salaka. Yo oza muto obandana tu viens de le dire. Partie positive ya Jean-Marie Kasamba, la partie négative à Jean-Marie Kasamba. En tant que yo ya oza 10 domaines, oyebi musalo bien. Qu'est-ce que tu peux dire à Jean-Marie Kasamba? Non, et là on a ko lo bakaka reproche kaka na sala kana ye. OK. Parce que na makambo ya tige ya za aîné. Hein pour faut respecter muto c'est le grade na ye. Comme papa Chéral Oba, faut respecter les gens qui ont vécu hein. Alors Jean-Marie Kasamba aza aîné likamba tige. Mais ce qui remarque on a ça la pas naie o ezanga ka pas naie ya kozala au milieu du village. OK. Moninga ndenge nazolo babwe. Nazolo ba étant que congolais. Nazo défendre pays mobimba. Mais il y a zwaka mwandambo ya pourcentage mingi ya raïs. OK. Même les politiques même les musique. Ouais. Alors, il aurait fallu à la journaliste au milieu du village. OK. Mais eza parti, eza couleur et parti politique ne c'est bien. Mais ce qu'on y a dans plateau, il faut normalement au milieu du village. Gapla na parti politique nanga, naza mutu ya mouvement démocrate. Ya Mama Justine Kasavubo. Naza mutu ya mouvement démocrate ya MD. Po y a ngana tuna yo peta ngolo la politique po na wuti naza na ba photo non yango ba la biso comment ko s'adhérer. Voilà, donc naza congolais tout d'abord. Yango na lobby. Soki Jean-Marie Kasamba aza na couleur ya parti politique na ye, mais tango aza na télé biso tozotala ye, il faut azalaka au milieu du village. Ndenge nga nazaleli yao. Na lobeli parti politique na ngate, mais nazoloba en tant que congolais na souci ya mboka naza nango. Voilà, mais c'est un aîné asala makambo ebele. Nga pe na copia ye pe makambo ebele. Et na saluer ye pe pour dire que toza na problème te.
Merci à Mika Olelo, grâce à Naye. Vous sentez que l'image est comme Melabino. Merci à toi. Et merci à Fallon Chirlène et Longa, appel code depuis Paris à Zotalabiso. Pourquoi pas à Patricia Castanet, la française. Merci à mon ami Benji Lela avec nous. Merci à yon assistant Swana à Afrique Info. Merci à Mové, Junior Molewa. En tout cas, grâce à vous, Dieu, merci à votre question qui est bien formation à Bango. Et en tout cas, merci. Je vous remercie sur le plateau. Nous parlons du Wenge. Les lots ont plus de 25 ans. Musiciens, artistes et musiciens. On peut dire que les Congolais sont ensemble. Mais l'idée est Amadou Djabi et au Sansa Bango. Comme on a 80 000 places assises dans le stade des Martyrs, réussir plein à craquer. Quand on a une image dans le stade des Martyrs, on a bien là, on a une banda. Quand on a une image dans le banda. Je suis trop fier. Trop fier comme on a vraiment Mboka Nangai. Ba Congolais, ba Sanganaki, parce que wana zali kaka bana wengete. C'est ça aussi. Ezalaki Congolais nyoso oyo ayebi muziki to oyo alingaka mboka na ye bayaki kosala soutien. Ngala zo mona ngo eza un peu politique parce que ezalaki désir ya chef de l'État que to sangana ona ezalaki désir pour ça ya mokonzi mboka que batu nyoso ba sangana. Ezalaki pour ça ya mokonza mboka po batu nyonso basangana bakoma mutu moko. Qui était producteur na ngozali nani? Amadou Djabi. So président ko sani na kati. Non, mais nabi makanisi ya président de la République. Ezali ke ba Congolais basangana. OK, là nous avons compris na sens wana. Ah, sikoyo les grands producteurs asali yango. Alors ekope ça peut idée ya malamu na vision oyo a chef de l'État, ba politicien pe na ba parti civil na biso kaka ba Congolais. Tozala na idée ya Amadou Djabi wana to sangana to koma mutu moko. Oyebi na États-Unis bazala kaka na ba deux partis bazala kaka na parti républicain na parti ba démocrate. Yango mutetangu saka mboka. Soki biso to komi nango awa na mboka ko sala biso bien makasi. Pour que to kende. En tout cas na féliciter Amadou Djabi na initiative na ye ya ko réunir ba wenge. Lobby plutôt après-demain, les politiciens peuvent s'engager. Merci lobby après-demain, les politiciens peuvent s'engager. Mais le lobby est une émission Bélo, tu as au lobby, ceux qui ont été dans ce stade pour 2 personnes. Mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui fondé Didier Marcella, Makaba, il y a beaucoup de gens comme Adolphe Dominguez, et Blaise Boula, Manda Chante, et Meli Alias. Mais pourquoi tu peux dire pour Jibem Piana et Oueranson, Stade de Marseille et Tondi, mais équipe Mobimbani, c'est là qu'on a pour leur bêta production? Alors, bienvenue Badinga. Au moins, ceux qui ont parlé de la mère, tu as aussi ici que ça, la solo, ou ils ont la tata na maman. Ceux qui n'étaient pas biso batuyebi Valérie à moi si. Tolobaka maman merci. Mais ceux qui jouent wana fouté na roloba mère lelo zala qui me voit bas. Na sepeli pendate comme il faut. Maman madame Minangai na koyebi saye. Et yepe soka moni na beti. Yepe soka moni na beti ndenge na betaka te. Akoko loba ko beti bien te. Alors tokoza la fanatique te. Toza ba Congolais nga na fanda na Molokai na fanda awa na Hillstone peut-être yo motamaki na noté Hillstone elinge loba base ya Stukasi ya Lita Bembo nga na fanda wana donc naza na lito ya musique na yebi makambo ya musique alors yo kolobela nga te loko eza bien te naza la fanatique que naza avec bien vita et poli nandi makaka po eza équipe nanga non wana eza soki na komi na club ou bien naza na Léopard. Mais oyo bango basali eza likambo oyo peuple nyonso atsatandaki ke amona wenge ya zindunguzika. Mais esalami ndenge bato balobaki te, il y avait des demi-tons, il y avait des désordres, ba demi-tons. Ba demi-tons on peut pas dire tout le monde a royé ba demi-tons na stade. Tu peux citer de certains gens oyo bi ke basale ba demi-tons na chorale ou na vocal. Alors, il y avait 2 productions. Dans le stade de Marty, il y avait un Pullman P production Salamaki. Voilà, na goye $300. Ce que le binanga Pullman a expliqué yo. Alors, la personne qui a chanté comme Toyebeli na voix naie échangé na disque était le seul et l'unique. C'était qui? C'est Manda Chante. C'est Manda Chante. Là, ça marche que toi.
Non, mais évangile les a selon Mais c'est ça, je l'ai dit, ça n'engage que toi. Ah oui. Parce que quand engagé ngate, ba jury bazala quitté. Ce qui ba jury bazala Nous on était là comme des jurys. Ben si ko évangile na yo eza ya batunyo sauté. OK. O azaki proclamé comme jury yé mutakoloba. Mais ngana lobi na lito ya musique naza nango. OK, Manda. Manda il a sauvé l'équipe de 4x4. OK. Sinon bongaki boyo ka penza manzanza. Donc c'est lui qui a sauvé pour couvrir batrou wana. Mais sinon désordre. Donc c'était pas bien passé. Okay. Mais on a pris quand même un point, étant que grand frère Nabango, Bazui 75. Donc 75%. 75% en tout cas, l'équipe quand même la moitié. Ok. Par contre, on a Pullman. Dans les deux productions? Non, Pullman, Bazui 80 sur 100. Ok. Parce qu'ils ont un peu essayé. Amélioré? Ouais. Corriger. Erreur qui na stade de martyrs. On a Bazui 5 points de plus. Alors, yango na lobby, bravo, mais faille à Pullman et Zanini, Piaka. Ok. Oh. Pullman, bah, imagine, plein à craquer au lobby Piaka, billet $300. Billet et Kokoma, même na $100. Mais les chaises, ils sont vides. Oui, des preuves. Yo zagi na katité, hein? Moi, j'étais là. J'étais avec mon ami Odi Lemanzaka, moi Sinzambe, 17 pays d'Afrique. Élisée Bokoto, on était là. Peut-être vous avez mon vieux Isaac Maï, l'homme à la barbe blanche. Na conseiller yo bienvenue Mbadinga. Ce que événement, ko kaka musique ezo betate. Joa kapé ambiance ya salle. Ouais. Otanga bakiti. Netinga na muta polémique. So na ke sika. On comprend aussi aux hommes ta polémique. So qui na ke sika. Na tala kana no bakiti plein na bakiti vide. OK. Omoni na baro toza awa. Bakiti vide eza ebele ke bakiti plein. OK. So qui na na olobate ke bar to kendaki vraiment que eza danger, non? Peut-être parce que na ba client na bango bayaka na X temps même moment o nga nazali awa bar o eza na batute. Jibem Piana à lobby toye ko redémarrer monde. C'est ça nous tous nous avons eu le temps ya royo kazoro mabala à lobby papa chéri à lobby et loko o ya yebité ça n'engage que lui-même mais je dois revenir lelo oyo après Wenye Musica tout terrain nous avons Fally Ipupa Dicap la merveille oh lelo to benga numéro 1 là tu confirmes aussi à numéro 1 na Congo. Oui, tu confirmes. Oui. Oh lelo après Wenye Musica 4x4 yep arbeta stade de Marseille. Ba impression na kota là niveau on peut dire artistiquement il a fallu pour pas lelo a risqué stade de Marseille na temps oyo ezana nous passe pour ba fanatique baya pour Congolais comment pour Luka mais il y a aussi 80 000 places assises na niveau il a fallu pour pas qu'est-ce que tu peux dire premièrement première partie. Alors pour na Fally Ipupa donc cause la coûte na doute parce que approuva biso au contraire na Bercy na Paris. Approuva biso au contraire na Bercy parce que nous allons qui en plein Covid Fally attendu ça grand liboulou à Bercy. Il n'y avait même pas de problème. OK. Awa, oui. Chez nous. Ici c'est 80 000 places assises hein. Ah oui, ça simple comme bonjour. Pour Fally Ipupa. Ça simple, facile. Ça facile. Bato bako banga kobeta na stade to pe ba revaka ngote folo baka ba Adolphe Dominguez ba Redi Amisi ba Wazekwa ba Manda batu nyonso wana. Mais Manda uti obeta ngo déjà. Manda Adolphe pas beta na Wenge. Ba beti stade ma Adolphe ta beta na Wenge Musica 4x4 Wenge Musica maison mère abeta ngona auti obeta on na Wenge Musica 4x4. Il faut te rappeler batu. Wenye Musica 4x4 ba beta no stade de Martyr tano so basala succès ba oto beta on ka siko. Non. Vie. Nazolo ba boye. Yokanga bien. Ouais. Bienvenue Mbadinga. Ouais. Stade oyo eza na histoire bato ba beta. OK. Soki na bonne mémoire. Boso papa Wemba. Non, Emeneya. Mtalboso papa Wemba. Papa Wemba beta ngo liboso. Papa Wemba mtalboso. Papa Wemba Emeneya. JB OK ba Kofi pe ba beta Wera Kofi à part bango bato so bazate OK Wenge 4x4 ayi ko la beta te a akokate ba ko aza mort vivant roi aza mort vivant aza enterré aza statue à téléma ozomone kaka wana aza lokola statue ya ba président o bakufa il peut rien faire
est-ce que babengaki na makamba wenge abi babengaki ete ya boyaki po babengaki après ko benga son excellence ngama makana Weranson et papa Chirabi yaza roi ba ko bengi na sima na bango te yango boyaki na ye. Alors wana ezaka ka mipale ya nyoka nyoka si akufane déjà mutu elala mais romona mukila ezoningana. On revient au lobaki Adolphe pa azo tarango manda chante abetane au lobaki stade de Marty ba ko ndenge au lobaki tala soki totie 24 novembre oyo ekotaka 8000 personnes bakokate. Alors 82 000 si tu veux bien yo loba na ngai est-ce que eza na salle nini awa na Kinshasa epai mosusu te tolobaka kaka 20 mai to 24 novembre awa 80 000 places assises et awa 40 000 places assises stade de Martyrs eza na 80 000 places assises. Tala oyebi Emeli alias alobi lobi awa na olanda na alobi lobi awa nga na orevese ye abetaka na café ne bino abo bengaka yango babar. Omoni place oyo toza awa eza 5 fois monene na place wenge pusana tofanda ebetaka na wenge na chez Jonga eza donc eza annexe kaka boye basala ndaku lokola ndaku moko boye ya 30 chaises omoni bazwi bamesa batie alors yoke ndoko compare na mutu azobeta place ya ba 80 000 to 82 000 to 40 000 to 8 000. On a problème Emelia. C'est mon petit hein. Mais pourquoi tu peux dire tout ça? Tu peux dire tout ça à la télé? Mais je le dis parce que nga na lobaka vérité. Na ebisho soka na okata momi nanga. Soka servir nga bien te. Na ebisho que non maman au fouté. C'est mon petit à ça. On l'aise. On revient. Ben oui, na lobby. Alors, azo loba wa mais na nord. Loba nanga betaka wap. Zénith oyo héritier watana balingaka tia libaya. Malgré bazomba oyo ba combataba, ba tiaki désordre. Banani ba combatuvi, ba combataba. Ya Laurent Sokoko nazo pe sombote. Ya aza déjà capturé, tozo ko rédiquer, aza na kana biso. Ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibande na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja
abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi ye nde spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Nango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail Mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Pour savoir tinda biloko na bino, et comment na kisasa, na ndenge kaka botieli, bo hésité agence eza kaka moko, Zibe service, ya José Baïla. Agence Zibe service, ya José Baïla. Yewanen. Azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement, Zibe service a memeli biso biloko na biso. Na mbula moko, conteneur ekoki kuya 6 fois, 7 fois, 60 fois. Agence na Europe mobimba, etikala kaka moko. Zibe service eza na reine. Ba numero kubenga, yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musale. Awa na Kisasa, eza bongo place ya kubunga te na Sainte-Thérèse, na sima ya station. Mbala moko za mubimba, afasi na yango la police, Zibe service eza wana. Bana biso, toza kaka na Kisasa te. Toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza Tinaka. Bango na moment ya confinement. Na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Oh, il a regagné. So yo na Zoro Mabiala. Et Zoro Mabiala, Boketu premier. Zoro, il y a Laurent Sokoko yo zawat. Omoni Boketu. C'est d'abord Mbendre Venant. Venant la Mikili. Non, Venant na Kinyawa. OK. Tanga yeto otala ye ba vidéo ezali. Donc c'est un venant aya awa. Swede. Nga ozomona nga zolo na nga ndenge eza boye. Bayaka na nga na Mukongo na Kisasa na 4 mois. Ah, uta. Na uta Matadi, na botama na Matadi. Ah, nga ça aux étrangers te. Non, na uta Matadi. OK. Mais na kolo bateke na za Matadi 4 mois na ye awa. Ce qui nous a dit. Baboketu bazawa autant d'années à sali lingala ebongaka te. Nga soki nazolo ba weba ekolo na ngate. C'est ça aussi. Mais yesu nazolo ba weba mbamoko aza mongo, zoba o ba mongo balala kana nzete. Alors pour te dire que le combat n'existe plus. Il y a beaucoup de gens disent que non, je ne peux pas dire beaucoup de gens disent parce qu'on peut dire, vous pouvez demander, ce sont des rumeurs, mais il y a des gens qui disent que concert a fallu pour pas
ezo bino ba fanatique ya Fally bozo bimisa wenge on dirait bazo lingate petit na banga beta na stade de Martyrs zo mabela yo vanda na Europe et c'est bino na Europe président place yo za na Suisse bo sepela Fally pour pas beta ou bien bo sepela na marambo ezo leka lelo na internet ya ba polémique pour na Fally pour pas pour na concert na stade de Martyrs. Non, bienvenue Badinga. Mutakobo ya to akosepela azate ezali kabo ba osala ngo pona pays pona honneur et puis pona CV artiste et mata soko beti Bercy batie on a palmarès que abeta Bercy na Congo awa toza na 4 leaders ba beta Bercy je crois Kofi Wera JB Papa Wemba et kota na histoire soko ke na arena bakoma ko benga ngo arena banani ba beta awa ba okoyeba. Mais si on Fally, ce gars bétana no stade té, alinga bétango. Et un problème té, et un problème na bateau, bazana na capacité té. OK. On a outi ko tangelo wana, soko bakisi ferre. Soko tche ferre abetana stade des Martyrs. Bo tchepe ambulance à côté. Comment ça? Parce que eza po akwe ya kao. Parce que azana mesure té. Azana mesure à kobeta stade des Martyrs té. Ozomona. Parce que ça n'a pas bateau barobeta. Par contre, héritier Watanabe aza capable de robeta stade des Martyrs. Tu comprends ce que je voulais te dire? Donc pour toi, héritier Watanabe a mérité. Oui. Stade des Martyrs, oui. Ambulance. Non. Fally pour pas bacher ambulance. Non. Mais pour faire rigolo là, bacher ambulance. Oui. Pourquoi? Parce que ça vitesse la musique y a Kilelo. Vous faire avec ta musique ni? Non, avec ta musique à l'élo. Mais, à la capacité wanate. Au bon ninga nazaboé. So pesinga ujana. Il y a 18, il y a 20 ans. Na robeta d'écouter. Na robeta kama un coup na tikala nango. Mais na mobile. Osa nini? Na robeta ka un coup. Ozomona. Naza mobile. Alors, ce qui est dans le mina yo exemple mususu. Bina filé na redi amis soko tche bango na podium moko bina filé a relé redi amis. Alors yo kolobananga pourquoi? Parce que redi atika de la musique à nostalgie. Bina filé azobeta musique ya kilelo. Donc vitesse sa musique est changée. Et ça ndenge bino bozo kansela ngo ya ba kombote. C'est comme ndenge na lobaki na bemission mususu. Fally azobeta na Guinée. Auchi kobeta na mboka moko boye kangami na ba Mali kombo nango la bosani kombo na baza ba maghrébin. Fally abeti kuna nani Fally abeti na mboka wana plein ba arabe bandibo chiko lo bananga ba médecin na biso bazo lobawa babeta kaka na 3 pays. Babeta na Kenya, na Angola, na Afrique du Sud. Bakataka même pas na Burkina Faso. Alors, tous on dit ma bateau va la musique à Kilelo. Merci beaucoup. Lui, c'est Zoro Mabiala. Avec lui, nous avons toujours des matières visionnaires. Il y a page Olelo, News des Stars. En tout cas, comme je viens de le dire, Zoro Yebi News des Stars. En tout cas, c'est que Olanda ma page, ma Facebook, place on est au sein de l'émission. Bango barabat ali boso bazora ba émission na biso ko tia na ba page. Quand nous to sala ba émission na biso Zoro Mabiala, bino bozate bino bakolo ba page. Maintenant surtout na côté émission na 9h juste 9h1 minute au moins on a News des Stars. Zoro Mabiala eloko yo salité au voit na poto aux autres et za nini? Expliquez bisona. Alors biso to vivaka pe pona bino ngana ko sakate na lo baka vérité sans bino biso to zate parce que neti boye ngapona zo news ya kini awa il faut bien venir Badinga asala. Alors siko soki neti yo salité ngana ko zo wapi page ko zala alimenter na oyo bino bozo ko fournir c'est normal. Page je peux le quitter nango. Non, page ko kitate parce que naza à la page. Ngamoko naza na recherche ya ba news. Nazo tinda na page eza alimenté. Alors soko moni information na yo moni ngo na 9h1 minute ndenge olobi eza normal. Ndenge na lobi eza bongo. Non, eza bongo. Alors parce que naza wana naza pe na ba soldat nanga. Baza na recherche bazo luka et pas iwa. Omoni émission to sala siko. Soki ezalaki live mbele ngomo nango na les news. Mais lokola eza re-live bato oyo ba soldat ba collaborateur ba funguli miso près aza côté nini bor nini ezokota
tant kaka bakokota bakomona kaka bo pa ba récupérer batie direct eza copie to sala. OK. Ah eza il faut qu'on transmettre l'information. Là nous avons compris le lo oyo internet monde et CPLI. Il y a beaucoup de gens le lo ba CPLI ba tokola ba alerte sentiment quand États-Unis d'Amérique wana na maître avocat Yannick États-Unis d'Amérique na Gloria Munyampala moi c'est il y a ingénieur Emile Oufiki toujours na Washington wana. Lelo Karine Mokonzi ma minere to le barrière internet o le lopé asala ke yo tonga bandaka bien pour au vivant pe na kombo na ye page na yo et vivant na kombo na ye enfin boloba ki zemité mais aboti zéro mabiala. Qu'est-ce que tu peux dire na bateau no so ba Karine Mokonzi azali na zemité Karine Mokonzi aboti te o rolo bani. En tout cas, Master Dangai, bienvenue, Badinga. Corriger parole na yowana. Avant de répondre, il faut une question. Limbi sanga penza. Soso na liki. Nini basala liboso e panzam. Oh, mais liki mdabo appelle ça soso non? Ah, nanga liki ne mukolo, liki ne mama. Masa cameraman comme nani? Ah, Mika. Ah, Mika, merveille Mampuya. Mika yaka s'il te plaît liboso a caméra. Mika yaka mastalanga ape bogar ape bogar mais koleka ngate oh ah le gara chaka koleka sute alors Mika ye to potana kane kaka boye pesa na biso na caméra nzambe tango asali soso na liki eloko nini asalaki liboso soso ngana soso ah moni caméra mena yeko kata makambo yo soso mokonzi aza nani liki aza liki oko comparer ngana ye jamais ya yeko kutanga na boulot déjà au moins le lobia ya na bato la sima caméra ba yota la bazo loba mon vieux jino mulowa en tout cas zala non calme zala calme ma porter zawa zala pena calme en tout cas zala bien le lo o no to loba yo zalik bien ba pression na par rapport le lo Karine Mokonzi o ya fingama ki o baloba ki belé na âge na obota tem mais enfin aboti aux appels parents quand même o to loba comme na bana combien officiellement naza na 17. Okay. Mais sans compter ouais. Bazar wana kini awa pe na kotika pe misusu po après ngana yo awa na okende paka juma na beta moi 2-3 petites après na leki. Alors question na yo tout ni soki aboti. Oui. Alors nazongi kaka na question o canard to oiseau to soso babotaka ni babotaka maki. Ouais. Mboa, ngulu, taba, babotaka nini bana. Après ce qu'on n'est pas mboa boteli salité tika la kaka. OK. Tika la salité ani. Là tu voulais dire quoi? Makila. Banyama nyoso wana babotaka lokola mutu. Bakokata placenta. Est-ce que yé ata placenta ya bébé bomone pas ibakateli abotika lokola soso abotaka liki. Eza na trace te. Soki bolingi bozela tanga komelisa botala soki akozala na bébé oyo azomela miliki ezobima na basin na ye donc ngana Saint Thomas buka mona buka kwikela donc moi je crois pas ça. Merci beaucoup Salangal Kezero Mabala, nous sommes arrivés précisément à la fin, j'espère que vous avez aimé. Mais dernière question à monsieur Ezaki Lelo ozana Kishasa toroye ba oyeko sala nini ba séjour na weza oyeko tala mboka ou bien Zero Mabala ndingu na mono lela na ba TV. Basi pas ba chroniquer ebele ba yo lela otika rabana omema rabana ote. Alors ngana ye mission d'abord ya kota la famille parce que famille eza ya marche longue. OK. Et puis na ye pour na contrôler moi ba chantier. Ba chantier eza ebele et puis na ya ki ko postuler parce que bino boye ba gite mais remaniement il ngaki salema tout de suite. Oh oui, tozaki déjà au courant et puis tozalaki déjà na masolo tongaki tosala bogaka bongo na kaka bo poste na ngabo mais balobi ke ba reporter ngo et puis na yaki pe pona tia bazemi na ba oyo balingi babotana nga na age na yo tia zemi kana moko tikala na ngo bongo yo kanti mwana botanga na combien de coups question na tout non mami Karine Mokonzi fana tout nena oya imambo bien oui même soki azaki na zemi jour à liboso kaka bakataki zemi ekotaki yango wana mwana botama kaka na un coup. OK. Batu nyonso oyo kaka o basente baye kotika ye zaka kaka coup moko kaka le reste balandelaka yango tsaka mwasi akoti na ndako mais zaka nango te deux coups.
Lelo bato belé batalio dernier message on a passage on a 100% star na yebi ke bato belé minute ba sepeli to ba monyo bato ba Mireille Masaka Armelo na kati à Londres wana Sugar Baby bébé formidable na Canada zotala biso et mon ami 2 janvier Val MG na kati à Paris Brazzaville o lelo asa fierté ba Brazzaville na Paris wana 2 janvier Val Mike na kati à France wana je te sali et to comme na suka ne na otulu ba oya yo ba dédicace et na numéro na compter na biki o pas na besoin ya poster le na page na yo ba condition dara o pesa numéro na contact soka ye bana pour awani makamuzala. Alors numéro na ko pesa oyo alingi na cadre ke aya ko sala ne kindumba e pananga numéro yango yo 0041 78 78 912 02 63. Donc le numéro wana eza pour le moment ezo sala kaka na WhatsApp. Alors 0041 numéro ya Suisse. OK. 78 912 02 63. Wana nomba na ngai na tout contact. So bo benginga naza wana. Oyo aza na besoin na nga pe soki aza na moyen ya kobenga WhatsApp te abenga na numéro ya master na nga bienvenue badinga ya yebi epai na chaka mutu. Merci beaucoup là vous avez compris on était là on est là toujours on a zoro mabia la pona ye tous aura bien information assez na bi que vous sepele belé vous s'abonner vous partager vous commenter plaisir aux alaya biso yom oyo moni remarque eza commenter wana j'aime na yo en tout cas tinda tokoyeba ndenge obongisa merci na confiance en nous opesa biso ozala na biso parce que jour malamu na Kishasa na yebi ke ntango okende bana na nsima bato ya kolela po yotika bana na Kishasa merci na Mika olela na relation l'émission pourquoi pas à merveille Mampuya et à Château on se retrouve au prochain numéro together.